bakuluna, comme c'est quelque chose comme ça, mais la personne continue à vivre. Mais so bakati soko kingo, pe mayebima na matoyi te ebima kaka na monoko. Donc tant na mona ke non makambo qui est vraiment bien te et que quelque part pe na salaki derrière moi genre moko boye. Ah, je me suis dit bon, na bato pe na na bango na mokili kala fallait to contrat mo na ota ko signer par rapport à production ya EP na liboso. Je me suis dit bon, là c'est lancé PK na carrière solo. Ok, voilà, le temps toko ta carrière solo, on a besoin de moment moqué parce qu'on a beaucoup parlé. Bandeko, Tolobi, ah, nous on parle que de la vérité. On parle que de la vérité, Z+, je te salue. On parle que de la vérité, Guy Amissi, je te salue aussi mon vieux. Oh, on est sur Merlin Bouton Lobby, n'a que Batbazo enregistré Bisso. Nous on fait que notre mission. Toboyi tokufa na biloko mususu Francine Okanja. Mambo belé à ma bezalaki, mais n'a pas espérer toujours que nous dans la maison mère. Et si tu te rappelles, dernièrement, tout ça, la émission na yo, autour de mais Merlin Bouton, Moni, Wengezo Kenayo, Boye, au Lungwa maison mère, te. Na lobaka na émission, ils ont na YouTube, so luki amo. Nga mona lobaka na. Na baki na yo, naza na maison mère. Na loba makamo, genre, naza na maison mère pour longtemps, genre, so bakatinga loboko, nazali. So bakatinga lokolo nazali mais matika so autant na moni bakatinga loboko bakatinga lokolo bakomo katanga kingo est-ce que so bakati loboko oko survivre oko vivre na loboko na okata tout le monde a handicapé bakati lokolo katani parfois par accident ou soit bakati on ko na bakuluna comme c'est quelque chose comme ça mais la personne continue à vivre mais so bakati so kingo pe mayebima na matoyi te ebima kaka na monoko. Donc tant na mona ke non makambo qui est vraiment bien te et que quelque part après na yeko mona ke makambo o faina solo na ye na état na yokuta est important. Pourquoi? Parce que lui peut-être il pense que na yeko lobane ke non na ye mouvement et que na yeko lobane makambo mi tuka parce que mutu azali vraiment na mot à dire na makambo na ezaki yepé ni pas na mot à dire na mambona. Bon, so na beti makamba mutuka mona kenon par rapport à ba mamba moyini kande ke na changé comme mon discours na changé discours na lobaki na mamba mituka te na beti la kali solo kenon vient OK braza et so na zongi to solo là amoni après to eko kende braza on makamba mituka na ti na zo na tozonga pe Kinshasa après to tikala pe lisusu kokuta na te to solo là ni na téléphone ni par message et le communauté donc natikala kokende la teamté na une intention kokota la teamté parce que nazaki vraiment na posa père oluma maison mère na moment on a bien que mambo belé à ma bezalaki mais na bandai ko espérer toujours que dans la maison mère et Sankara n'était pas vraiment cité dans Kachami Tukarana. Il y avait le roi, il y avait Sebondo, il y avait Wata, il y avait Merlin Bouton biso 4 vous comprenez maintenant et retombé dans moment où Wata a l'ombre maison mère. Par rapport à 12-22 à maison mère, il fallait pas ça la genre que non. En tout cas, ils étaient destinés pour na Wata. Le roi, c'est quoi bêta ma machine net que bah si on repasse et bah si on se repasse Sankara pour ça là, pour suivre ça héritier monter ma passe. Voilà. Maintenant il y a que jouer mituka. Ngai pona zwa kutu mituka ngona sai nambo pona kozwa mikanda mituka. Balokolanga kana braza o basalanga kende zonga pona kozwa coup de boss na $1500 pour bapesa mikanda mutuka tandis que mutuka uti pas où il est toka voilà bato maison mère to ba douanier d'accord OK c'est bon na hôtel Riviera so betele masolo bi ça live bato belé parfois ba enregistrer en relax et bon mituka wana nyo surtout à l'heure actuelle nyo surtout était comment je te signale que nazwa mutuka mais nazwa mutuka na état moko yamabe et je signale que c'est le PDG Willy Etoka qui nous avait donné ces voitures et Sankara n'était pas vraiment cité dans Katia mituka wana. Il y avait le roi, il y avait Sebondo, il y avait Wata, il y avait Merlin Bouton biso 4 vous comprenez maintenant et retombé dans un moment où Wata a l'ombre maison mère. Par rapport à 12-22 à maison mère, il fallait pas ça la genre que non.
mutuka oyo ezalaki destiné mpona wata le roi sikoyo abetama machine neti ke bapesi yango sikoyo epa sankara mpo esala mpo eswisa héritier motema mpasi. Voilà. omoni maintenant ya kozwa mituka ngai mpo nazwa kutu mutuka yango nasali nambo mpona kozwa mikanda mituka banyokolanga kana braza oyo basalanga kende zonga mpona kozwa kutu baosenganga $1500 mpo bapesanga mikanda mutuka tandis que mutuka euti epa wile etoka. Voilà bato ya maison mère. Bon, mituka wana nyonso tu à l'heure actuelle nyonso tu etekama. Nyonso tu etekama et je te signale que nazwa mutuka mais nazwa mutuka na état moko ya mabe. Et je signale que c'est le PDG Willy Etoka qui nous avait donné ces voitures. Et Sankara n'était pas vraiment cité dans Katia mituka wana. Il y avait le roi, il y avait Sebondo, il y avait Wata, il y avait Merlin Boutan. Biso 4. Vous comprenez? Maintenant, il est retombé dans le moment où Wata a longué maison mère. Par rapport à 12 22 à maison mère, il fallait pas ça la circo genre que non. Mutuka o ezaki destiné pour na Wata. Le roi sikoyo abetama machine neti ke bapesi yango sikoyo epa sankara mpo esala mpo eswisa héritier motema mpasi. Voilà. omoni maintenant ya kozwa mituka ngai mpo nazwa kutu mutuka yango nasali nambo mpona kozwa mikanda mituka banyokolanga kana braza oyo basalanga kende zonga mpona kozwa kutu baosenganga $1500 mpo bapesanga mikanda mutuka tandis que mutuka euti epa wile etoka. Voilà bato ya maison mère. Bon, mituka wana nyonso tu à l'heure actuelle nyonso tu etekama. Nyonso tu etekama et je te signale que nazwa mutuka mais nazwa mutuka na état moko ya mabe. Et je signale que c'est le PDG Willy Etoka qui nous avait donné ces voitures. Et Sankara n'était pas vraiment cité dans Katia mituka wana. Il y avait le roi, il y avait Sebondo, il y avait Wata, il y avait Merlin Boutan. Biso 4. Vous comprenez? Maintenant, il est retombé dans le moment où Wata a longué maison mère. Par rapport à 12 22 à maison mère, il fallait pas ça la circo genre que non. Mutuka o ezalaki destiné pour na Wata. Le roi sikoyo abetama machine neti ke bapesi yango sikoyo epa sankara mpo esala mpo eswisa héritier motema mpasi. Voilà. omoni maintenant ya kozwa mituka ngai mpo nazwa kutu mutuka yango nasali nambo mpona kozwa mikanda mituka banyokolanga kana braza oyo basalanga kende zonga mpona kozwa kutu baosenganga $1500 mpo bapesanga mikanda mutuka tandis que mutuka euti epa wile etoka. Voilà bato ya maison mère.